motema na ngai etondi na sengoli. Bana Congo, bana Kin, Yasika eye, Hôtel Pablo 33, eye kolongola bosoto ya ba hotel nyonso oyo epesaka bino botutu. Soki olingi opase journée na yo kitoko, tope nui moko spécial agréable, yaka kaka awa na Hôtel Pablo 33. Awa okokuta ba chambre ya propre, mbetu, ya bien, ya luxe, ngungi azalaka te, tope kintekwa azalaka te. Hôtel Pablo 33 eza na ba condition moko ya bien. Mai ezali. Ba chambre nyonso o bozomona eza na TV na kati. Ba drap eza propre, ba chambre ya qualité ya likolo. Bana Congo, bana Kinshasa, bana ba province nyonso. Oyo mutoza na este, oza na l'ouest, oza awa na kati ya capitale, oluka place ko se détendre. Place mususu te, Flat Hotel eza moko. Kombo nango nini bana Congo? Kombo nango Pablo 33. Donc Flat Hotel ya kitoko, toza musika te. Toza bongo na veni Bisengo Moka, Septande, wapi na commune Kimbantseke, na quartier Kuntu. Référence na biso, arrêt Dokolo, arrêt Dokolo. Maman, papa, yaya, yo muto uti este, yo muto uti l'ouest, uti Paris. Ah, on ne place makambo ezali. Ponga bien. Oh, la mourir le temps déjeuner, ezali. Déjeuner ezali. Boya, bo se détendre là, place à Kitoko, Pablo 33, pour na rejoindre biso. Un numéro na biso ni. O epime o benga biso, en tout cas, ba prix n'est totier abordable. Flat Hotel Pablo 33. Ah, ya biso bana Congo. Check Bible lobby. Le voleur vient pour détruire, mais jamais pour rober. Ndeko nanga congolais kobuka na ti. Solution ya masolo eza kaka awa na Hôtel Pablo 33. Binope ba mikiliste. Soki olingi opase ba séjour na yo na ndenge ya bien, yaka awa na Hôtel Pablo 33. Ezwami bongo na commune ya Kimbantseke, quartier Kutu, avenue Bisengo Moka 72. Arrêt Dokolo juste sur Macadam. Eza place à kobunga te. Tope okoki kozwa bango na ba numéro oyo. Plus 243 85 94 12 699. Tope lisusu na 89 30 73 735 89 96 094 38. Juste soki obengi ba numéro oyo okozwa bango. Hôtel Pablo 33.3. Hôtel Pablo 33. C'est la différence.